azosala ngo na penine ebo ye moko abwaki yebisanga eloko nyonso ezaka tango oza ko affronter yango etango tosibana na ndenga bien alors tango to okotisa na ezaka affrontement o to sala yango mona ka MC ya basi msuba lobaka ya moi c'est mobile nga telisinga vraiment libolo pour nini ba tout va normal siko na ko telisa wana siko ingolo ba ke couche wana ya likolo wana elongwaka e komanga couche moko boye eza pota onde pota te e mususu pe bazana na bamelaka ba diamba to tanga azomela esu diamba bolimbisanga ngai pona ngai na oloba na bino teke eza malamu na oloba ke eza mabe po nini eza stimulant tango yozo melango po nini osiba alors melana na ndenge na yo meko melango pona ko siba te tango zo melango pona ko siba eza déjà stimulant. Alors, tant que nous avons pratiqué un peu bien, mais ça va poser à aussi mingi. Et puis, et kabusaka maya mobali nanzele ya milinga wana po eza ko tumba na kati. O yango mona mutu amela diamba premier coup na eza quatrième coup eza na ngote. Alors, mutu nyonso so moni na premier coup asali déjà par exemple 45 minutes. Bende de la bili c'est un sou ameli et loko moko boy ou bien à pratiquer que loko moko boy po nanzele ya drogue. Les bébés c'est qu'on intoxiqué déjà cerveau tant que ça la sexe ou ça la rapport et où tu as la mémoire dans la mutu. Ok tant déjà alcool wana ou bien produit wana ya alcool ou bien drogue et si est intoxiqué déjà cerveau naïe a comme ko beta kaka ndenge bato bataka ba nkolo donc ni kate komi li bende donc azo kana so elengité mais komi ka ko beta beta nyonso wana eza déjà déconseillé na mutu azo sala surtout na mwasi oyo zo lingai sala sexe na ndenge ya normal et ko satisfaire mwasi na yo pour aliaka na ye atondaka na ye ozo sala ba position belé po nini oluka pe ba guna yo mususu yango moni basi mususu bazalaka alingi sibanga na mbeto sibanga na kiti sibanga na mabele po nini azolinga yoka ba gunyonso wana mais eza nango kaka eloko moko me bazo changer encore ba forme mais tant mai ezoko résister te na kati ya libolo ya mwasi eza déjà mabe mai ebimaka mai po mai ya mobali spermatozoïde tant mobali abwakeli yo donc il faut tonda na kati evandilo ebimaka okebite kaka mokie opangusi kaka mokie mais ye moko mwasi azosentir makete nde naza maboye naza vraiment na 1 kilo ube kwakere naza mana 1 kilo sakombi nazotambola nango na kati ya nzoto. Vous comprenez? Et puis, moi, mon bali, les gens qui toko tout n'angaine bisa au gubasi bayoka rapon. Basi nde bayoka mai wana. Oyebi ke soki muto bwaki nenda ko etage nenga a pafumu kaka po alinga kweya. Siko mai wana siko so bosa rapport siko bwaki. Moi ça mono ndio auti ko la kweyi. Donc azo senti kama pa 2020 et Yemabi 2020 Olingi Obanosala Batax formation ya Ophélie avec Protax. Protax bazana Dallas benga bango na numéro oyo. Oza pe na état mosusu partout na États-Unis okoki koza formation. Protax bazana expérience ya 14 ans na masolo ya tax. Ba lobby oza leader d'opinion, oza homme d'affaires, oza na boutique, oza na store, oza pasteur, okambaka lingomba. Protax eko forme yo okosala ba tax na ndenge elongombani na ndenge ba norme okozala pe certifié. Protax balobi bana mboka chintunga balobi bana mboka turo yo ganya ganya. Protax ya boye salamana noté. Vous êtes un pasteur, un leader, un business owner ou un entrepreneur, voici une opportunité pour vous de vous faire de l'argent en 2020. Protax Refund organise une formation pour des tax preparers partout où vous êtes aux États-Unis. Contactez-nous au 888 451 68 89. Merci, Rudy Mouton. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Bon. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes.
Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de nick-nick. Chiquicha, chiquicha, cha cha. Enos. Docteur Jeff Jadi, les détats don de Dieu. Otapoli mingi, obebisi bambongo mingi, okebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Alphonse landa traitement na yo tina suka ba mama kokata yaka na centre traditionnel et pas il y a papa Alfonso okomona tina ekopesa na bomoto na yo. Yango na lubini yo. You come malade, you já solução yo. Idade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene. Tokanga na hôpital belé, nazaki solution te. Mais de papa France, na suis traitement bien et si les papa France, yende mutasima solo. Izande likamba likasa. Docteur Alfonso. Klebowa. Docteur Alfonso. Klebowa. Lisungi na yo na nzete pe na matiti na lokasa na centre traditionnel naturel papa Alphonse. 3 ans na libala nanga soki nazwi mibimangaka tant tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na nga nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 naboti mwana nga yeyo mwana nga aza na 3 ans. Centre traditionnel natural Docteur Alfonso. Nayaki mpona lokolo awa pa ya papa Alphonse. Lokolo oyo etungisaka ngai mingi. Natamboli bisika misato. Mais tout temps ese repetaka kaka. Tito ye awa epa ya papa Alphonse. Naza na pashi ya maladi ya mino. Mama nanga mutu ameminga awa po shito moni deja ke amemaki deja mwana mosusu shimba. Boyoki bango balobi artiste basi balobi ba star balobi pe ba confirmer kasi babosani eloko moko oyo ezali adresse eza nini ojainda damakesha ndeko komitunisa te soki outi imbonde oleki kaka wenza areyo okiti juste na banko befia kasi ezaka strada oyo tobengaka prince direction liboso ekota mosquée balabala ya liboso omoni centre ya docteur Alphonse bongo soko outi kuka komitungisa te kite kaka na befeya ntango okiti na befeya kota kaka na direction na mosquée balabala ya liboso nde omoni centre ya docteur Alphonse ndeko soki mpo bungi benga na banimero za wana benga dokotola solo numéro wana ye moko mta yambaka biro te ye moko ayambaka mpo ye ayebi maladi mpe yebi ye azali dokotola solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa kingandi mama kingandi abeti bango klebowa. Ok, bonjour, Botar Balandinho sur émission Nangai, c'est votre humble servante Nendo Molingara Mingi, Naomi Midon Kalunga Kande na Sarabino actualités obligées biso boulot na lingango na tina parce que yango ndi mutuzo salanga vraiment na zala na pesimbo te na batutu bozala branché connecté olandanga partout dans le monde entier là na bandino na boss nanga Rafingindu Congo promo boss na pesio bonjour et babonana babon Noël na yo batutu o bozala kapena wana pona royo kanga na memela rabino toujours actualité na memela rabino toujours maramba kitoko parce que ngala lo vérité lelo invité na ngazali na lambi docteur amnene yangola oboyo kaka oboyebi
Donc le vraiment na zanaye bo découvrir quand émission nanga en tout cas bo teninga rigerte ah na yambi docteur makamno stokoloba ezanga ite ezayi aza docteur fo ala kisabiso fo alobela biso makambu nyonso oyo bino boyoka na pesi mbote na papa nanga Midon Nestor papa abotanga na Midon na pesi mbote na Bijou Pongo Narlin Sikanku Junior Midon wana kidoda na biso Rosette Midon na pesi mbote na apôtre Pierre Balasefas mbote na Lidi Manson Seluka makambu geta longa nzala ba fan nanga tout ya Congo promo bo abonné massivement en tout cas vraiment la ligne bino na tina na sepelaka na ba commentaire na bino ba message na bino sala nga vraiment bien ba fan nanga tout ya Congo promo là nazo yamba déjà invité nanga to beta masolo to solo là na on singa rabo teninga ba rigerte bolongo la bana parce que oza masolo papa na mama et ote ya batebele et biksa batebele et salsa batebele déjà nazo invité nanga. Bonsoir, Botard. Botard. Boni papa. Nangolo kimia. En tout cas, pena to ozanga biso mo trop to benga to sala émission d'orta na koyamba na moneke zaki mo musala melelo to recevoir yo. Lelo vraiment na Congo promo to beta ba masolo ko bombela biso lote parce que ça docteur bato balinga ko bato ba Holanda yo mbote non na bato ba Holanda. Bato nyoso bozo landa ngai na ibiki na ibani dia makasi. Bato baluka ngai pe bamoni ces derniers temps mingi na omona na te nazalaki na ngai balobi ke moto abombani aleki yo na mayele nalinga mimi kobomba na mingi lokwa bato pe baluki nga pe mingi yango mona bina mimonisama po bino pe bozwa bakimia. Ok, merci beaucoup docteur. Papa Alphonse bote belé na Luanda partout bajijara papa Alphonse bote bakisi papa Alphonse bolanda te ninga sala makambo wana bonzambe za kisi na bato nyonso pe bazotala yo o ba ebikela mususu ba bimisela na caché wana ya mabe olo bana boni bon caché ya kisi za caché ya mabete po kisi na opesa bato kisi ya nzete bato ba obika te otaka mo ba kisi osela ka nzambe te me osela ngona bandinga bonganga na ndinga bonganga bon pona ngonga oyo soto olo ba ke bandinga bonganga za bato mususu ba oke pe na ndinga bonganga ba olo ba oke ba bango bien mais biso lokwa to saka na biso ngote bango ndi bato qualifier biso ndi to ba nganga mais etili kaka ndenge na olobela bino kaka nga na mwana nzambe kaka moko oyo eza mokeli nzambe ya bible nde nasalelaka ye so nalobi na balotanga bakombo ya Yesu Kristo emsu yo ndima lo Yesu Kristo to emsu yo inanga pamba me naza nga mwana Yesu navandaka vraiment na kati ya makomi vraiment alors musala nasalaka yango eza oyo nzambe apesanga nabikisaka bato po eza mokano po eza moboko ya nzambe po nzambe alingaka bato nde babika. Donc à l'ende wana na yebi eloko mosusu te na yebi te soki bozomona bac soki bozomona magie bozomona naza ni na ceinture ni eloko donc eloko ya mosala etanke docteur donc à part wana naza eloko mo oyo nakoyebisa yo te kanga singa sala boye naza nango te donc ngai epa nanga ezala kaka traitement olandi makambo na yo obiki na yo kende na yo esili. Ah oui, ça a traitement, ça a rondima pour traitement balanda on soza pe na rondima soza na rondima okobika ya c'est l'année qui citende botinde ngana tuna ba question eza nga ba réponse eza yi karande na zoloba donc tato koti pe na moboko masolo na biso lelo to komo mona ba garçon belé biso pe basi to komo souffrir na mambango hormone osana mobali mais mobali pas vexé eza moi pasi mobala zo umela en plus au monde ba maya mibali misusu ba fi ebele ba déclarer ngo moi mobali komo kondisa mwasi maya mobali komo bebisa mwasi maya mobali to yebike maya ngo pesa vitamine mais komo mimila mwasi ba infection makasi ba malade belé ça la dit à quoi bon eza du mingi so na hôtel Sabino on to ben ensemble to ben en spermatozoïde makidi makidi en tout cas so ibana bazana to sengi bino mwa ba excuse belé pour toza bato biso pe toza ba parents to linga mwa éducation pour ba sambisa biso te lobi ke to lobaki interdiction moins de 18 ans te to bebisa ki bana to lingi ko bebisa te mais to zongi mana kati soki no mona nga na hôtel maboy naza unique et docteur à traiter prostate na monde nazo loba bino ma bien na traiter prostate ezate o na osala ba jeune naza pe na ba preuve o na traiter ngo donc yo moko yebika prostate ndenge ezalaka mobutu akufaka nango mais ngai ba mikozi nyonso botala nga en tout cas bozala déjà assuré même ils ont sonde benini bengaka solola na ndenge ya minganga na opesa o solution nango alors ndenge na lobaka spermatozoïde eza ensemble ya mai o ezoko bima na kati ya peni ou bien na likata ya mobali likata esalamaka etelemaka jamais soki mai ezate
Donc utilité ya likata ezande pona mai ya spermatozoïde. Donc mutu tanga zo sala rapport sexuel ou be bazo siba na mobali na mwasi na ye ezaka objectif na bango ezaka ke mai ya mobali ebima pe mwasi averser. Donc objectif oyo tozala ngo point final yango wana. Alors problème ezoya siko na nzela ya peni ou be ya nzela likata mobali ke mobali azo verser mai spermatozoïde eza ya kobeba. Tozana 3 catégories ya bato. Alors tango mobali spermatozoïde na ye eza bien. Mais bana XY eza ya kobeba. Donc yango mona mibali mususu ke azo siba mwasi bien mais azo botate. Oh, mi mobali ndenge nini asibaka mwasi bien mais babotaka te. Tozana deuxième catégorie. Ezali que mobali oyo asibaka mwasi bien te mais abotaka. C'est-à-dire ye spermatozoïde en général eza bien te mais bana XY baza bien. Bali oyo baza soka tcheka kabo apesi mwasi zeni. Ati siko batu na libana bazomona ke ndenge azobota azaka na ebi. Souffraka. Obaka non koika pona bana. Loko api basi pe babeta mo masolo basi mimene ba otuni e po mba inundi bobota kana fe basi ba ko bien tadi pa mama na ngolo bandenge ni nakala ba trois catégories ezali ke mobali wana mwasi delicateze ya kolemba ekata na kanango atangenge kota na libolo ya mwasi et puis na mai na ye eza ya mabe nde mibali oyo babe ngai naza docteur nzambe na yebi et puis tango na masturbation na ba stimulante comme ya bakisi pona aussi ba mwasi misunde totala boye msuba zo betela mwasi la bato journaliste calcule il faut na zoyer kaka les kisi oyo mais le fait ndenge yo zo mela po nzambe ndenga salaki Adam nzete za na mabete pona bato balia na nzete za mabete pondu ndeza nzete pondu eza nzete toliaka yango epesaka biso santé mais nala ngo aliaka pondu chaque jour mais ça mibali misuba comme ça chaque jour tant bakomisa ngo chaque jour donc ngo bake baza posséder eza possession donc akomi to bengi matindika donc avant ça la peu bolimbisanga naza ko se vanter te pona mindele po ba mindele mingi balembani ko traiter mutu nzela ya sexe. Alors bakoma ko pesa pe bato ba stimulant a pesa kisi zoka kisi o mela avant ça la sexe. En tout cas nazo beta tolote naza ko mi kumisa te naza ngaka simple ningo mona na lobi ke tant bazo pesa o ba stimulant pour ça la sexe. De plus en plus bazo détruire yo place o ba prostate ba maladie belé ezakoya. Donc nanzela ka ya ba stimulant d'où eningi koloba ke mobali faut ça na force ya yemoko mais ce qui une fois que au komi na maladie luka au consulter munganga ou aza spécialisé na maladie on a pour traiter yo ozana posa odefa mbongo ti ozela taxe na yo ebima et puis ozongisa ofuta mbongo wana benga biso mais déjà à partir le premier est commis déjà actif bana États-Unis bana Dallas bana partout dans le monde, bas professionnel na masolo à taxe après 14 ans d'expérience, ba yeli susu na ndenge ya mukiti. Olingi osala taxe na yo na ndenge ki ba vimisa lo bord ki ARS alandela te na ndenge ki ba escroquer te na ndenge te ba mela yo te pro taxe ba ye taxe 2020. Et moi na mama ko buka na te bakosa elo taxe na ndenge e longo bani ozana na Dallas sur place ou na bureau ozana état mususu otindi ba dossier na eux basaleli yo pro taxe ayema be ya boye et salema nanu te balobi à partir du mois de janvier au bengi bango oyiba sololi ba pêche $6,000 en avance avant que ça la même taxe avant que W tout na yo et comment Protax Toyoki 2020 consommons congolais. Si vous cherchez un bureau de taxes fiable pour vos déclarations de taxes, contactez-nous
au 888 451 68 89. Si vous n'êtes pas au Texas, vous êtes dans n'importe quel autre état, envoyez-nous vos informations par email ou sur WhatsApp. Les informations seront affichées. Merci, Rudy Mutombo. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, Lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki, Okangami. DHL, Salamumbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, Turoyo et Nyati Bangonyo Soto. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici yango, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme yango sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Ngai tangu na lekaka awa na ninga tena lobaka makambo ya traitement sans témoignage pour même mwana nzambe boyebaki na nzela ba preuve ya ba témoignage ya bato. Donc munganga oyo ya médecine traditionnelle pour la nini fait leka na témoignage pour médecine traditionnelle ezelo komo o bito bana ko croire na ngote mais ezalaki base yango ne mutu sala même médecine moderne. Alors na moment oyo pour mutu a croire nango il faut la kisa e preuve ya maladie boy azomona ke mutu azo traiter maladie oyo tala mutu wana linga bikaki nga persona ke na kozwa mais yebisanga yo ke na hôpital ngo moko boy témoignage ezate kaka koloba loba terme ya médecine et puis on laisse ba mbongo mais soki lelo batu baza ba victime ya kobebisa ba mbongo na bango na ba médecine traditionnelle pour bango moko baza na manque ya connaissance baza na misume bazomona te place o bazo lekisa témoignage place on a bango bazo kima bazo kende place o mutazolo ba français azolo ba anglais azolo ba portugais yango nazomona ke kuna des leaks trafic et influence. Ok, ngai na saka trafic et finance bato nyonso ba yebi ngai tant que médecine na oski na musala awa na Angola ça fait déjà 15 ans. Donc sur Nathalie âge nanga donc on a ok à peu près 25 à 32 ans pour na musala musala nanga. Alors banda musala na zalaka na ba preuve so na lobino maladie bo na olakisa yo preuve nango na olakisa témoignage na yango. Donc un peu ça on a ko yebisa na bato bazolanda biso ke ba mitungisa mate na nzela oyo basi ba baby na ba peni na bango bazoko robota te. Et ba maladie belé ezokota en tout cas lobiko na bango ezala. Donc kana kawana to mona pa mibali misu ba vex. Donc ça la bo passer rapport na ye
là mususu akoveka lobby ezala dit à quoi ezali pe na kati ka infection une fois tant mutu aza ko sera masturbation pour masturbation c'est amina ba forme belé mutu mususu akoti na kati ya toilette na savon mutu mususu azui soyi na ye mutu mususu azui mafuta mutu mususu azui huile azo sala ngo na peni na yebo yemoko abwaki yebisanga eloko nyonso ezaka tango oza ko afroter ngo na kati ya nzoto afrotima ya nzoto nyonso ebimisaka couche ya infection alors tango yozo tsaka ngo likolo ya peni OK omona tango to sala ka sexe ou bien to sala rapport sexuel tango to sibana na ndenga bien alors tango to okotisa na ezaka afrotima o to sala ngo mona ka emsusu ko bimisi peni no mona peni no na mutu na ngo komi rouge omona mwasi pe na kati kuna teli ya basi msuba lobaka ya mwasi mobali na nga teli singa vraiment libolo pour nini ba tu vango normal siko na ko telisa wana siko ingolo ba ke couche wana ya likolo wana elongwaka e komanga couche moko boye eza pota onde pota te alors tout affrontement ezo salama wana peni aza ko observer ngo na kati ya peni pe yango ndi mutekindaka tina niveau ya ba batterie o ekotaka na kati ya ba spermatozoïde alors ba spermatozoïde musu ezali soki ba infection ekoti mingi eza na bato musu babela ba infection ba saut d'épice ba syphilis ba infection génitale de base et de haute na kati ya matrice alors na kati ya ba infection wana misusu ediminaka to ya spermatozoïde donc ebomaka bana ebomi pe spermatozoïde et mususu pe bazali na bamelaka ba diamba to tanga azomela esu diamba bolimbisanga ngai pona ngai na oloba na bino teke eza malamu na oloba ke eza mabe po nini eza stimulant tango yozo melango po nini osiba alors mela na ona ndenge na yo me ko melango pona ko siba te tango zo melango pona ko siba eza déjà stimulant alors tango mutu azo pratiquer yango po bien bepesa ka posa ya ko siba mingi et puis ekabusaka mai ya mobali na nzela ya milinga wana po eza ko tumba na kati yango mona mutu amelanga diamba premier coup na ye ezala ko ndia beti de coup aumeli pona ko verser tanga aumeli lingo ba ke ba infection ezokota ekine ko buma ba spermatozoïde na ye et ba spermatozoïde yango mona na likata na ye moko abeti premier coup ti azui 45 minutes OK na loi vraiment na ndenge bon kitoko yazo mona et puis basi musupe ba sepela pour azo mona que premier coup pour moi si premier ronde na yango ndi mutetinda ga a sepela makasi alors basi bele pe balinga atanga moni bonga moni mobali na ngama na premier coup na sepela ga deuxième ato beti no tabi premier coup eumelaki mais le fait déjà yazo ko pratiquer biloko wana azo bonga ba spermatozoïde siko na premier coup tangi eumeli déjà epesi déjà 45 minutes c'est la veille deuxième coup et ezala souté yango moni apetika moko akatadi na esili wana OK eza déjà mabe po premier coup ya mobali nyonso il fait ça à peu près 7 minutes deuxième coup ya mobali nyonso il fait ça à 45 minutes troisième coup il fait ça à 1 heure du temps quatrième coup ezalaka na ngote alors mutu nyonso so moni na premier coup asali déjà par exemple 45 minutes bende bila bili ceci emsu ameli eloko moko boy ou bien a pratiquer que eloko moko boy po na nzela ya drogue ezo baby c'est ko intoxiquer déjà cerveau tant mutu azo sala sexe ou azo sala rapport et utaka na nzela ya mémoire na nzela ya mutu OK tant déjà alcool wana ou bien produit wana ya alcool ou bien drogue et si est intoxiqué déjà cerveau na ye akomi ko beta kaka ndenge bato bataka ba nkoro donc likate komi libende donc azo kana so elengité mais akomi ka ko beta nyonso wana eza déjà déconseillé na mutu azo sala surtout na mwasi oyo zo linga ye sala sexe na ndenge ya normal et ko satisfaire mwasi na yo pour aliaka na ye atondaka na ye oliako yo babelo rango sila raté soka to kufinde esili donc ta poto conclure na biso na question wana kana kata question nga wana ezana ba maya mibali misu ebeba déjà ndingo tuba mais au sentir maya mobali soka bwake lota bwake on a so sentir mai eza mai mais na yo kaka mai po ezala befo ezala kilo mais mibali misu mai na bango ezala ra au sentir pena mai penza kwa ta sensa mai maki desate on ezala ra e utaka na eza du biloko musupe ba misuba ebi kolia te koyeba kolia pe vitamine eza te misuba linga olia biloko okauka et misupe ba pratique ya mabe kobeta batonga po asiba po bakisi ezali na yoka koluka la fois dernier eza na capote mo bosoko tia ngo boyo osiba lokwa nyama ebimaki mais biloko wana nyonso wana toloba ngo keza mabe toloba ngo eza mabe te pona mabe te na mutu oyo azomonela ngo elengi mabe na biso pona biso etant que biso les enfants de Dieu oh nzamba sale biso nous devons marcher selon loi de l'Éternel ko bakisa te ko longola te na oyo nzambe
multiplier nde ba connaissance, c'est-à-dire biloko muso za rapport sexuel eza lokola nazo lia ndunda lelo na ko lia ndunda na makayabu lobi na lia ndunda na mbisa ko kauka lobi mais eza na ngoka eloko moko donc na kati wana do ingo c'est que rapport sexuel zo sama na ba position ozo sala ba position belé poni ni oluka pe ba guna yo mususu yango moni basi mususu bazala ke alingi sibanga na mbeto sibanga na kiti sibanga na mabele poni azolinga yoka ba gunyonso wana mais eza na ngoka eloko moko me bazo changer ngoka ba forme mais tant mai ezoko résister te na kati ya libolo ya mwasi eza déjà mabe mai ebimaka mai po mai ya mobali spermatozoïde tant mobali abwakeli yo donc il faut tonda na kati evandilo ebimaka okebite ka mukie opangusi ka mukie mais ye moko mwasi azo sentir makete nde naza maboye naza vraiment na 1 kilo ube kwakere naza mana 1 kilo sa kombi nazo tambola na kati ya nzoto. Vous comprenez? Et puis, moi, mobali ezali loko mo kitoko tuna ngai na ebisa o gubasi bayoka kaponga nini basi nde bayoka mai wana oyebi ke soki muto bwaki na ndako etage ninga apafumuka kapo alinga kweya siko mai wana siko so bosa rapport siko bwaki mosa mono ndio auti kola kweyi donc azo senti kama papu donc azo senti zo côté zo tambola na nzoto donc moni mwasi soka moni ke mai ona eza mabeba ezo pesa mama azo tala ngai eza tozo finga ote tozo talisa yo eza ba case o ke mindele musu to bengi bango bazoba te po bango basala pe ya mingi o biso to mona lelo toza ba poto po bana biso baza kotanga en tout cas to lo bateke bango baza bazoba mais etili ki nzambe bazo pesa biso ba connaissance musu ya koleka mindele po ba africain baza mayele problème ya biso ndege l'amour ezate to lingara te ko simbana bango ba mindele bazaki na mayele na bolingo ko simbana baninga lelo yango moni ndenge ba vio ba mboka la bango biso so to monika bolo baka ke c'est un aventurier azandoki azagang avant ozo critiquer nanu eloko et plutôt zo mona résultat au lieu aux na mbongo na million obite na tsa million poto lukana to sana moi idée na mutoto bongisa eloko po sunga bato okomi kufinga yango na pesa ka conseil na bato kene médecine naturelle vraiment en tout cas solution yo muto olanda biso na ka oyo en tout cas solution na ezali solution ezanango ezala pasi ndeti bato misusu lelo bakoma okende na système asima kobimana mobali to mobala bimana na niveau asima dorta ezala vraiment pour na nini au sentiment nini wana tina ke obimana na batiango pona maramususu mais mobala azo sepela bimana mwasi na sima en plus sera tiki mai wana ekozara nini en tout cas bolimbisanga na ofinga binote eza mutuna batuni ngai na yikana lobaka ke mobali nyonso babwakelaka ye mai na masoko o basibaka ye na nsima masoko aza na bariske ya vie makasi et puis abebaka po mai wana batiaka yango destiné te ekende kokutana na nzela ya nie na lobi vraiment ya solo batiaka yango destiné yango efe kutaka na kati ya libolo epesaka mwasi sentiment et puis yo moko mpe ntango ozokotisa likatano ya ndako na kati ya libolo ya mwasi ozoyoka moto wana ezosala ogu ozofiba mabele po olongola maladi na kati ya mabele ba cancer il faut fiba ngo bato ebele baswakaka basi na mabele bayebi kofiba te ekomosala opasi esui yo donc okomolata soutien bo omona ndie poso olata soutien yango mona basi ebele bakomi koboye olata soutien te mpo nini bazofibe mabele yango ndenge na kozokisa alors na nzela ya mosomba s'il te plaît limbisanga vraiment omoni exagération musu yango nazobenga ngo les mauvaises désirs de la chair pona nini mutu azolinga alekisa excès ya gumoko boye a découvrir gumoko boye yango eloko oyo musu satana babwaka kiye pona nini ozolinga okoma na place oyo esengeli te yo koma et puis basi musu bakomona ngo normal fona sepesa mbaye na fona pese sima mama mwasi nyonso limbisa ngai ngana mosali ya nzambe docteur na oloba na yo po oyeba kaka nga nazala na kisi te nazala na nganga te yango eloko na ngina yebiso deja nalobi ntango yo a mwasi bazolala o na masoko bakoso likata na masoko ozosala deja oyo ezali ya libanda na nzela ya nzambe en tout cas ozobuka oyo eza mibeko ya nzambe yo mpe mobali ntango yo ozotika masoko na balalaka yo en tout cas ozobuka oyo ezali ya nzambe total lobby soki ata to bolo ba ke lolo ezate mais biso to ndima ke lolo ezali soki bozo ba ke lifelo ezate ezaka ka mais biso to yebi ke lifelo ezali en tout cas to banga nzambe
to se protéger pe na santé na biso pona lobby. Ok, merci beaucoup. Koya nzambe déjà komi pene makamna nzamba loba yango ekomi déjà kokokisa mambote na ngana yo moko ba bibi Béatrice Soise maman Mwilu maman pena simbi makambo kankara ranson na pesi bino mbote place bozali. Viens à l'objet, oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti la koli mona 2004 ti le 2019 koli yango yate oyebi ke eza la même passe agence eza moko on a déjà mwana njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni za kule liseo donc c'est moi c'est magasin JB service et ça kaka on est ça oh mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mon cousin wana ya football modité maman dit ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderité mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolobaka leka papa foiseleo umida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba chez Hugues la coiffe Icotey papa na Kerwan éternel Kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Icotey. Onyokwamaki, osufraki. Abus de confiance na famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na T4 construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, T4 construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo. Olingi pe kotonga ba immeuble quartier Mobimba. Et sa spécialité ya T4 construction, contactez biso. Sans serveur, na T4 construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako o ezali et kotikala immortel, inoubliable. Oh yes, yes, yes. T4 Construction vous propose aussi des services locaux. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, makoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo. Dans le pété. Car de quelle construction et ça offrir pas primo très très abordable au pour qui qu'on négocie en futaranda mondam o yesengoteur de quelle construction moi na Congo mboke bongi yaka de quelle construction avec pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo de quelle construction bambolama ba fan tu ya Congo promote zo continuer ka toujours na maso na biso en tout cas bo zapete bo changer te parce que nga ba changera ngati nga na mido donc là m'aura boy donc t'as tout ça qui sont des questions de semi balai question d'angeza que les autres comme il a problème surtout biso basi to comme il a problème à hémorroïdes au sentir là au sel le au monter mais comme il a problème il y a maladie voilà les autres t'en a dit à quoi ok
Hémorroïde, c'est une maladie très dangereuse. Maladie oyo euti depuis des siècles et des siècles. So il n'a pas ça moi ko déterminant mukie. C'est une maladie oyo ezaki nanu vu il y a désobéissance ya bana Israël na kata Égypte. Nzambe a frappé nango bana Égypte. Alors, tant que bolo bana désobéissance, c'est la vie de mutu nyonso oyo azotambola na lignement ya Nzambe te, ata déjà frappé na hémorroïde. Ou un. Mutu pe oyo respecter kolia te. Po kolia ba respectaka yango. Aza pe frappé na hémorroïde. Mutu oyo pe azo respecter santé na été na nzela ya sexe. Donc azo ba ko conduire sexe na bien te. A frappé na hémorroïde. Hémorroïde en sorte et pas nanga. Na lobi ke eza ensemble ya ba pota nyonso o eza ko bima na kati ya libumu ya mutu. Ce qui ensemble ya ba pota, donc pota est égal à infection. Donc cela veut dire quoi? Tant mutu azobela hémorroïde, ingol ba ke asa na infection. Be infection wana ekotaka na nzela ya basi, ekotaka pe na nzela ya mibali. Na nzela ya mibali ezaka pe moko o ebebisaka pe ba spermatozoïde. Donc une fois ngata na moni ya ke spermatozoïde ya mobali et baby azobota te na yeba déjà que do hémorroïde. Na koluka na tuna mobali wana osalaka masturbation, o melaka ba kiss. Soka yebisinga ka na salaka boy na yebi ya ke seki wazaki de frappé na ba mauvais esprit yango epesi hémorroïde, hémorroïde na otetango boy boy. OK. So pe na tuni mwasi olongola bazemi. Po Nzambe en tout cas bolimbisanga. Nzambe yebisaki mutu te beta tonga pona ko éviter zemi. Nzambe atika ne koloba makambo wana te. Ezaka ka. Oyo di sudor na kato maloba te e aka suna a partir so mutalongola bazemi. Oui, pourtant mutazolongola bazemi. Azolongola bazemi, azobotati. Parce que tolongola bazemi na liboso, na nzela to subelaka. Parce que na nzela sima kunenge no. OK, moi na vandaka na sima mu Congo. Moi na vandaka na bassin. Ok, tant que semence est mon ezokota na kati ya vagin na matrice, tant que yozo mela kisi ezoke nini et ça là on dit raspage, ezo palu la place mo na zalaki. Ok, tant que zo palu la place wana ezotika ba pota on yango nebi mi infection. Al pota na siko ebana ko tambola nzoto mobimba et que ne ko baby saka nzoto et baby sinon sexe ya mwasi. Moi ça comme une fragilité à fungwami et si sentiment na epo ezana basi musupe ba versakate avec sakate ba perte blanche pe bimaka ete azalaka sek ye pazo mikumisa ngana azaka sek sentiment ya mobilité ayoka sentiment ya mobilité ndenga azaka sek wana yazo benga o lokumu bino kubo bimaka mai ngana azaka sek OK puta azape malade ndenga azaka sek wana. Pour moi, c'est ce qu'il y a sentiment, il faut mailler on a la perte blanche et bimaka po yango ne facilite la pénétration ya pénis na nzela ya voisin pour les bien. Pour pénis sur les bien et puis ça va porter donc aux en facilité à aux maladies facilement. Alors, hémorroïdes ils ont ensemble et ba porter donc ils ont maladie moko une fois tant aux tambola bien té aux joango. Tant aux tambola ba plusieurs partenaires base mi ba les belé aux joie ba hémorroïde wa tant aux longola bazemi kolongola bazemi eza ko éviter ndenge to na meliki si pona éviter eza kolongola zemi on a tonga po na botate eza kolongola bazemi po tonga yo zi on a msu ya 6 mois donc durant 6 mois ndenge mobali no azo sibaka yo ba mbayi na so ekende chimio neza na tonga wana yango ezo bomaka bana wana ale tant yo zi molan bokotisa on na kati ya vagin na yo na matrice evandi ona mola wana ndenge bazemi ezokota ye mola wana azobimisaka azolongolaka. Donc pratique nyonso wana tozosala tozokobebisa nga naza docteur nakoya kokumisela ote na bike elongolaka zemi mpo nayebi ke Nzambe azala makapasité nyonso apesa moto aloba na motu ke yeba kocontrole basire na yo c'est tout. Lelo nde msu tokoma koboya omoni règle nakobeta te mpo na règle mingi mpe na kati ya barègle wana mibali ebele babimi libanda mpo bamama ebele bakomaka na sini soki aza na makambo na bagenda oyo naa na règle mpo mobali asiba ete mpo asala makambo ne mosusu. Ok, règle epai ya kosiba na mobali eza nango na sens moko te eyaka biso mibali nde tolobaka ke salite wana ntango ezobima mpona siba ya pete mais mama il faut ozala na seke yango balobaki mama ntango okoti libala lalaka kaka boye fungwamaka kaka boye zalaka kaka ve donc fungwamaka kaka donc même na ntango ya règle ozwi osukoli mai mpo mai règle ebimaka te bana ntongo ebandi kobima lokola pompe te ezalaka soki ebimi ya mosusu na ntongo tu
ekati tango sukoli wana mseke yo beta tana mwa 15 surtout ebimi mais yo zo ba ya temps oyo na sukola pour la bonze tango papa sengi ko beti na lisolo règle pourtant ozo beti lisolo règle na ngo ba ozo fatigué déjà ozo pesa découragement moral mais donc to na kati o maloba te to sala pe émission moko kala na Congo promo ba fani nazwi ida dorta to sala émission ça ba film sous ba régler donc makila nezo malora mutaboti o loba pe na ngo wa to sala asa maladie yango na yebisi na bike hémorroïde epa ya basi ememaka biloko ebele ebebisaka batrompe yango mona bamaladi ebele mosusu mwasi awuti bahôpital ebele makambo akobota babi bamoni eloko te aza na ye bien mais azobota te ndenge nini hémorroïde si ça sentiment ya po et si ça na sentiment obimana mobali et sentiment na siko esi la randeni sentiment na esi la poni na kati kuno komidi ya na bapota na ba infection na esi ekangi ba place oyo eseli fonctionnement ya nzoto esalama bien elongoli esiko guwana yango moni bati musu bazaka po ayoka mobali averse mobali tanga okoma na suka averse ndi ayoki mo elengi muke esili mais amsu mobali azokota pe likata azofibe mabele ye azoyoka na eloko te mais misu pe bakosaka mo azoka na eloko te azokosaka po azoba ke na zela ko lela wana mobali akoyoka mwa sentiment petit na obeta bien nzoka ne azosala na eloko moko te po azoliaka mobali bato mbongo ok bolingo ezaka bato mibale ba se sentir merci il faut basengela yo merci osalaka nga bien merci na omoni na position osalaka nga wana na linga position ezaka nango moyen faiblesse a mutu te biso tokomika nayebisa eke na position nsima nde nayoka yango groupe azwa faiblesse na nga te soki azwi faiblesse na yo sika aza zoba de compter soki oyebisi déjà ke koto nde nayoka yango koto nde ye nde mutu ifa bando kobetaka po asepelisaka place wana hémorroïde ezouta na makambo wana nyonso wana hémorroïde ezouta na bainfection hémorroïde ezouta na nzela ya manque ya kolia ba désobéissance etango ezobebisa nzoto mobimba po etushaka parti banina na mukongo pasi papa mone esili pou eke na constipation papa osumi ba makila pou etiki yo eke na makolo ebukani yo bani yoka ba crampe papa pou etiki yo eke na maboko miku ekomi kobukana etiki yo eke na articulation komi kolemba etiki eke na estomac mutema moto tension matie kiti eke na mutu ba vertige eke na libumu kotoka ba mikinza po mapamba eke na sexe efungoli sexe efungwa me komi munene eke ti omona vraiment oyoka sous sentiment te okomi soko lingo sumba bo na musomba nyonso ebimi ezongi osumba ba makila ebandi kobebiso parti ti ememaka ti na thrombose ebandi kobuka osiko ozokotambola te thrombose ezwi misusu omona ekomi kovimbisa wa ya mingi okomi kovimba misusu pe elingi yo bisu te ebandi kokondisa yo omona ozokonda donc hémorroïde eza maladie moko très dangereux soki elingi ke baloba make basala nini enquête po baliba kodétruire maladie hémorroïde et puis tanga komaka bongo abendaka typhoïde abendaka malaria et surtout na Afrique na poto abendaka mingi typhoïde po typhoïde ezali même na poto po ezala bato misusu basukola maboko bien te ozolanda nga bato misusu akolata kaleso moko par exemple pendant 3-4 jours 5 jours kaka kaleso moko mutu misusu même balimon na ye azolia azosoigne yango bien te kosukola yango bien te banyama basali te mais alie na ye kaka bongo misusu misusu banyama misusu alambi atokisi yango kaka bongo nanu elembi bien te na solo wana te nalingaka esaigné eza viande saignant mais tant saignant on est cotiona eza pe na typhoïde et puis sous malade donc biloko esengaka fait bela bien pour mutu asepela ali eloko ya biloko hémorroïde eza ensemble ebebisi basebele lo ba stérile mpona hémorroïde en tout cas ngai etant que munganga ntango natunaka motu mituna nalandelaka na oyebaka na bia oyo asali boye hémorroïde et puis ebebisa ye batrompe ekangi barègle kobima ndenge nini libanda se manifeste ebimi ti libanda kobima nango libanda wana ntina musomba wana so omodi yake musomba ekomi deya kobima po epa mindele bakataka musomba basali opération soki kaka ebimi kaka musomba pan cela veut dire eumeli de esi esali deya badega ebele sikoyo ekomi kolakisa oke naza sikoyo prêt mpo nabima donc soki osali bien te ngai na yo awa tokoyokana te maladi bayebisaka yango maladi base protégeaka ndenge toza kose protéger mosusu mpona kolinga tozwa sida te ndenge mpe tose protégeaka mpe mosusu mpona hémorroïde mais etili ke
Nanzela ya biloko akolia ou bien nanzela ya partenaire ebeli nanzela ya infection okoki kokima pe hémorragie mais hémorragie ezalaka pe contagieuse c'est-à-dire ezalaka transmissible et ba moto tanga quotidien na kati ya ba infection wana azosala rapport na mobali directement il faut avoir fait ba infection wana donc na kopekisa mi ba maman kolongola zeni pourtant toloba kolongola zeni ba maman mi ba docteur na pas ba vérité belé mais biso toza ba minganga au moment où tu commences à tu commences à mbongo yebele ya maladi oyo yoza nango yo omona kaka ba docteur basenga ache mpona nini ok docteur na malamu ayebisaka moto déjà mpona nini koevite likambo boye po ekomela yo te po tokoki kolinga te bino nyonso na monde bokoma bamaladi tozala bato te baozala pembeni na biso donc il faut tobanda koprévenir bino mais etant que humain yeba kotambola bien mama na libala yo ozali lelo mosusu baka oyo ezoyaki mosusu mobali no mosusu peni ezotambola bien te mosusu yo moko obetaki tonga ya chimie mpona koevite bazeli ebemi yo bachimie na ekomi kokontamine etina seke na esika oke basi mosusu bapratikaka kolia mabele na mabele lisusu basi ebele lisusu zoza zeli banoze wana etingaka mabele siko mabele okenda kobebisa biso na kati kuna bon mabele ezalaka mabe tout d'abord donc ntango nasala baconsultation na ngai yango omoni natunaka bamakambo wana ebele mabele ntango biso bamama ya biso tozali bana mike soki bamoni yo ozolia mabele bakopekisa babi kolia mabele te fo ekopesa banyama kaka ndenge tokomi mpe na kimokolo donc toyebaka ntango toliaka mpe na kimokolo banyama ebimaka biso donc cause ya kobimisa biso bamiomo bakiste bafibrone bamatrice bazolongola eza badui ya bamabele oyo bamama bazolia bakomisa oyo lokola bilei mosusu meme aza na zemi te nalingi oloba teke soki oza na zemi nde olia yango meme oza na zemi okoki kolia yango te po zemi aza mwana akoki jamais kodirige oke mama mpo nini zemi asa dirige ote alobi komela po azokufa apesaka basentiment baposa moko baposa wana eza ndenge biso nde motu siko tokreaka yango na kozoba po etanke mwana ndenge ozopoyisa ye atika kosala likambo na makasi akoyoka ndenge mpe na kati ya libumu mpe soki olobiki apesi oposa kolia mabele obi na kolia mabele te na omela nde gazoza omeli gazoza ye ze na koyoka po nyonso mpe esalami na nzela ya liloba olobiki nga nde naza boye na kolia nde manga na kolia mabele te po ini batango yo okende basentima ya mabele ozolesa ngo mwana meme na kati ya libumu oza kosumukisa deja mwana mpona lisumu oyo ke serpent moto bayebisaki aliaka mabele me yo mama okomi kolia mabele eyo nyonso yango tomona bamama mingi bazali balongoli bango batrompe bamatrice ezolongwa bango bazoyeba te meme na poto bazotambola bango na bachasse bazotambola bango na basasi mabele oyo soki balakisi yo place nini basalaka yango mama ndenge ozolanda nga okotikela koliaka mabele soki balakisi yo place oyo po emona yango batumbi oyo batiango mungwa mungwa soki omoni place oyo bazosala mabele ndenge bakataka yango place bazokonga basalite mabele po tokonfinika na sujet ya hémorroïde wana conseil nini opesa na bato oyo deja bazobela maladi yango basi mpe mibali conseil ni po yango opoza dorta soki bakoki obenga makambo nyonso bazwa confusion mpa na nini en tout cas ezalaka etango tolobi boye bamisu balobaki azoluka mbongo po biso tozoluka soka mbongo mais oyo ezali ke toboyaki osala badepense n'importe qui n'importe où ozobebisa bambongo ebele mais yango moto oyebisa oke ntango yo moto ozwami na biloko oyo benga biso toza disponible balimeo na biso ezali wana liboso balimeo na biso na bapibisi ozomona tozolakisa mpe batémoignage ya bato bazobika eza te ntango ozomona batémoignage te apesaki bango mbongo mama bato ebele bongo wana banda kopesa bamilio moko mpe na kopesa eza kaka baresultat ya mosala na ngai yango nde moto ezolakisa mpo nazalaki deja prive nayebaki deyaki ifo nazaka na kamera ifo nazaka na boye soki moto aye nazwi premier ndenge azalaki nazwi sur deuxième lelo ozomona baresultat so nabengi bato wana basala bapiblicité mpo nini bademontre bino ke réalité yango nga nazosala réalité yango donc tozosala tobengi bino nyonso bandeko nyonso oyo vraiment bozosouffrir na maladi yango bobenga mpena docteur bohésite te partout epoto États-Unis partout bozali bobenga docteur ye moko ayebi ndenge nini batisi ekomaka ye moko ayebi ndenge yosala mpo bozwa vraiment lobiko Enas Docteur Jeff Njadi les détas don de Dieu. Bongo te wilie
bongo te toka ye majoli na lelie Willia etoka nasengi pardon kosala bongo te bana Congo bandeko na ngai tout je vous demande de vous abonner bosomba décodeur wana mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure Sepela TV na bandeli bo Sepela TV décodeur à Sepela TV ba chaîne tout ya Kinshasa ba chaîne tout ya Congo ba chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bonota donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à Sepela TV. Awa suite effet ya maladi nyonso yoka mwa lisolo oyo awa papa Alphonse solution ezali ngai mama na bino nazalaki na pasi na bana olala pongi te bensomni lere nyonso hémorroïde ebimisa bapota mpenza ti na liboso ya biso basi na boyokela yango soni te po eza maladi elieki ngai na kati ebimi ti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bidon kaka moko namelaki ya papa Alphonse awa na bakiti ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza ataki ya thrombose totamboli deja mwa mingi bake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu nakomisi nzambe po nga nazwa maladi ya mokusa nazwa maladi ya mokusa ekokisaka ina ne na 7 mois nazotambola natemoli luwanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za Kongo eloko moko te nazongi lisu luwanda sekokozonga nazongi luwanda naye okutana na papa Alphonse bakitokanga batraitement yango traitement oyo napesi eza kopesa ngai yango ekolesinga yango nakomisinza mpoza nzambe kalisia papa Alphonse kani epesa maringuya okoneka mariela ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Dr Alfonso 100% naturel. E o segredo das folhas